donc toyebi dossier na ye nyonso tu ndenge nauti koloba makambo ya Allemagne toza na yango nyonso ezali na ndenge avandaka na aventurier wana oyo nalobaki ya kleptomane nkosi ba révélation penta ezali ebele to remarquer que tata wana d'abord comme na ye ezali Thomas comme na ye Thomas comme o ba para na ye babotela ye o ya Paul aye kozwa yango sima ye mbuta Thomas comme na ye azalaki nanu vers 1982 Chayer abandaki kokende na Congo Brazzaville aza koteka bamai aza koteka bakoka mama journaliste ekobima se kobima po eza penza tellement ebele me tolingi na kopesa nyonso te tozo kozela oyo eza kaka baflash topesi ye po asentir déjà ke toyebi mobimba na ye nyonso tokoya na bafoto ya ndako na bango na Kinshasa bokomona ba preuve nyonso na ba famille na ye makambo tout donc toza na yango donc bo banga na bino te bana ya Londres nkosi aza déjà ya kosuka po kisi azwaki tana yango esi esili ndenge ezali wana bakomela na mwana moko azali mwana ya ndeko ya mwasi na ye oyo abimisa ye comme mwana ne ya liboso donc nyonso tu wana toza na ba preuve mama na ndenge ya kafu donc toyebi dossier na ye nyonso tu ndenge nauti koloba makambo ya Allemagne toza na yango nyonso ezali na ndenge avandaka na quartier 7 na njili na ndenge bakimaka na kindoki na ye ndenge akendaki kovanda na Kimbanseke donc nyonso tu wana toza nango donc abanga na ye te soki atie kaka munoko cette fois-ci akomona badossier nyonso ndenge kobima dossier na ye ya ngunda ya Allemagne tokosangisa yango na oyo ya Londres Anderson oyo bino nyonso boyebi bisika bozali toyambi ndeko mpola nini mpo ndeko azali na révélation oyo akopesa na peuple congolais mpona kopesa ye maloba tokotuna tokopesa ndeko mbote ndeko Koko Luozi mbote mama Pati la belle journaliste na biso ya masolo ya sika sango nini ndeko eli biso na mokolo lelo bon ba révélation nga na ye nango na mokolo ya lelo ezali ba révélation oyo suite ya ba émission oyo déjà si to salaki alors to sali ba enquête na ndenge na biso to retrouver que aventurier wana oyo nalobaki ya kleptomane nkosi ba révélation penta ezali ebele to remarquer que tata wana d'abord comme na ye ezali Thomas comme na ye Thomas comme o ba para na ye babotela ye o ya Paul aye kozwa yango sima ye mbuta Thomas comme na ye azalaki nanu vers 1982 Chayer abandaki kokende na Congo Brazzaville aza koteka bamai aza koteka bakoka sima soki alongwe Congo Brazzaville asombi ba vernis na ba mouchoir o bande koteka na kala o ezalaki ya couleur ya bleu na rouge aye aza koteka yango na Kinshasa azalaki penda Chayer munene oyo abande kokende nzela ya Brazzaville. Alors ye nkosi wana azali ndoki wana première révélation oyo nga na yeli bino parce que abande kovanda na Kimbanseke kote ya Wenzangandu kuna nde abande kovanda sikoyo baliaki mutu kuna nde bayaki kobenga na bango na lupangu wana nde yango omoni nkosi comme aza angolais ndenge na uta koloba yango la fois passée nde alongwaki sikoyo na Kinshasa akei na Angola kokenda akei na Angola wana alors asali tout ndenge kaka ezalaka aye koya na poto koya aye na poto place liboso akomaki ezali na Allemagne. Alors, era komi na Allemagne, abwaka kingunda kuna, dossier nyonso toza nango, soki a continuer, makambo aza kosala kotindaka toujours ba menacer ba combattant, to bimisala siko dossier na ye Allemagne, bokomona ndenge akopakata mbangu na Londres, pe bakozongisa ye na mboka na ye na Angola. Pamba te abwaka déjà ngunda na Allemagne, wana toyebi yango, tozali toujours prêt à fournir ba élément wana nyonso na police ya Grande-Bretagne pe na police ya Allemagne soka Chetembe akomona Armageddon oyo ba combattant ba ko lancer contre ye pe akozanga bisika ya kokimela. Alors era komaki na Allemagne eloko aliboso asalaki komba pesaki bango mukanda te alobi non bazo benga na biso il faut tozonga to changer pays. Alors azwaki mwa mbongo ndambu o bande ko pesa ye asombi mituka mibale akei nango na Kinshasa. Mituka wana erateki yango comme batungula ye deja kindumba tata wana za na pite moko donc ya kotungola ezate ke no ba onyoso ba yebiye o ba benga kinga ba information tozwaki na ba service na biso ya renseignement
etali biso ke tata wana aza na pite moko ya kosakana te. Alors na Kinshasa era teki mwa bamituka na ye mibale wayaki nango azwi Kinshasa mobimba tie na mapeka ake kolinga mwasi moko boye na kati ya Congo kuna. Alors era lingi mwasi wana na Kinshasa abosani mama ya bana na ye oyo atikalaki na Allemagne. Alors kuna na Kinshasa azwi mbongo ali eresili ye akomi kotambola na la Gome penda oyiba la Gome ezalaki penda mutu asili mwana poto asili la Gome oyo banda kotia ba visible na se alipapa yango akomaki kotambola na yango. Mwasi wana auti kobenga na ye alobi no yo oyaki ki mwana poto me na moni ndenge mbongo sili. Alors mwasi pe abengani ye donc basinaki epai ya mwasi wana na pasi wana alobi no nasala ndenge nini auti kozonga na Angola zonga kisusu Angola mwasi na yo atikalaki na Allemagne nde atindaki mwa mbongo muke nde adebrier na makasi kaka ya fourmi aye koya na Allemagne nde azwi mwasi na ye wana ya Allemagne aye kokoma na Londres nde place azwaki kombo wana ya Paul Nkosi me kombo na ye ezali Thomas Nkosi. Donc ba révélation ezali ebele oyo nakoki kobimisa awa abana kovanda na nzili na quartier seti to yebi na lupango tozana ba photo ba preuve nyonso ezali. Donc soki atie tembe siko to kobimisa na ba photo nyonso ya makambo na nyonso tu oyo asala ekobima bokomona ba bilili ba photo ba preuve nyonso tu ya makambo Nkosi asala na vie tozana vie na ye mobimba depuis sa naissance ti lelo ndenge akoma Paul Nkosi na Londres. Donc ba révélation eza ebele to kebisi ye kaka ke alapa soki alapi te bokomona siko ba révélation ya kafu oyo ekobima pona mbuta Nkosi. Donc ndenge ezali wana azali mutu ya bakisi kisi oyo liboso azwaki kisi na mbetenge epai ya nganga moko babengaka mbuta kibuku wana azali nganga munene na mbetenge aza na makolo te aza na maboko te. Alors batu wana ya nganga wana pe babengaki balobi kisi na ye topesa ye esili. Donc ndenge bo ndako mona aza kokwesa batu wana ezalaki nango kisi oyo azwaki na mbetenge epai ya mbuta kibuku. Donc aza mutu bokoki kokroire ye te. Ba révélation eza tellement ebele mama journaliste ekobima se kobima po eza penza tellement ebele me tolingi na kopesa nyonso te tozo kozela oyo eza kaka ba flash topesi ye po sentir déjà que toyebi mobimba na ye nyonso tokoya na ba photo ya ndaku na bango na Kinshasa bokomona ba preuve nyonso na ba famille na ye makambo tout. Donc toza na yango. Donc bo banga na bino te bana ya Londres Nkosi aza déjà ya kosuka po kisi azwaki tana yango esili ndenge ezali wana bakomelaki ye déjà na miri ya ndako na ye mene tekele. Donc bapese ye bamoni kazali léger bakonte bamoni ke tana ye eza konte pe esili. Donc Nkosi tosilisi yo oza lisusu na eloko ya koloba te soki omeki lisusu kaka koloba contre bakombatant to osali eloko moko boye contre combattant moko toucha ta linzaka ya combattant kaka okomona sikoyo ndenge tokobimisela yo sikoyo bapreuve nyonso pe okokamwa ingeta. Ok ndeko Kroko toboyi te epa na biso bakongolais toyebi ete barimer mpe ezalaka ezala barimer mpe ekoki kozala mpe bainformation yebi biso ekoki mpe kozala barimer. Pourquoi pas? Est-ce que ozala bapreuve ete makambo oyo olobi vraiment eza ya solo? Makambo nyonso na lobi eza ya solo mama journaliste. La preuve neke azali fier azali lolendo kosakana te kombo ya mwasi na ye kombo na ye Beya mwana na ye ya 4e kombo na ye Beni. Donc wana ezaka kapona pesa yo déjà mwa information ya bakombo kuda yebi na kombo ya papa na ye mama na ye makambo nyonso dossier na ya ngunda Allemagne toza na ngope. Donc to boy na biso nanu kobimisa toza kotala soka meki kaka akozwa ba mama na ba orgue de Staline na banzi moko akolapa ba preuve ezali na makambo nyonso. Toyebi ndenge ayaka na Allemagne ayaka na bana 4 na mwana moko oyo azali mwana ya ndeko ya mwasi na ye oyo abimisa ye comme mwana ne ya liboso. Donc nyonso tu wana toza na ba preuve mama na ndenge ya kafu. Donc toyebi dossier na ye nyonso tu ndenge na uti koloba makambo ya Allemagne toza na yango nyonso ezali na ndenge avandaka na quartier 7 na njili na ndenge bakimaka na kindoki na ye nenga kenda kovanda na Kimbanseke. Donc nyonso tu wana toza nango. Donc abanga na yete soki atie kaka munoko cette fois-ci akomona ba dossier nyonso ndenge kobima dossier na ye ya ngunda ya Allemagne tokosangisa yango na oyo ya Londres bokomona bino moko ndenge tokosukisa pasteur wana aza lolendo ya kosakana te toyebi yango epuiki ndumba pite ya kotungola
toyebi yango. Donc mama ayeba ke mwasi wana oyo akimaki na Kinshasa pe aza kozela ye. Donc dossier ya mwasi wana esila pete nenga escrokaki bato kuna na Congo, donc esila te yango wana makambo tozali nango mpona koloba ingeta. Ok, balandi ya masolo ya sika bino moko omoni ndeko na bino koko ndenga asili koloba, c'est à vous maintenant ya ko juger maloba o ndeko asili koloba pe ya ko landaka bango ntango nyonso tokomi na wani tosuki wana biso na liloba suka ya kobakisa. Bon, liloba ya suka ezali kaka toujours ndenge napesaka mbote na combattant na biso tobosani te. Goliath Black Mombele ye azali combattant ya kafu na kati ya Hollande, Général Mbonge kuna na Angleterre, Odo Pambu, Général Ngando le crocodile kuna na Londres, Albert Mukendi, boza tellement ebele moyena lancer kombo nyonso ezali te, mais toza toujours ensemble oyo nyonso bazali kobundela Congo tobosani te. Site na biso ya 3x nous les combattants, et puis banamiki.skyrock.com wana nyonso basita ba combattant na pesi ba combattant nyonso ya monde entier. Mbote Aigle kuna na Allemagne, Gabi Katumbai na mwana Nsuka ba mbote na bino ebele, ba mama nyonso ko ba soutenaka biso na kati ya combat oyo. Ba bizu ya tro bozala toujours ya kotelema botika te boke bo veiller na ba pasteur o baza ko sala désordre lokola pasteur oyo nkosi liaka mutu babengani bango ake kovanda na Kimbanseke kota wenda ngandu nyonso tuwana tokobimisa ba révélation na tukoloba. Donc ingeta na bino toujours la lutte continue. Gino Wills kuna na États-Unis, mbote ya tro bandeko nyonso ya MLC ya Apareco ya IDPS ba combattant nyonso toza kobunda na kati ya diaspora, bandeko Afrique du Sud na bosani te ndeko na biso oyo nyonso baza na boloko kuna na Afrique du Sud toza toujours ko soutenir bino pe mbote na bino ya tro to bosani bino te ingeta. Ok, pour ngai pe ingeta na bino tomboni tosuki tokomi ana suka na biso kasi tokobosana te to souhaiter ndeko na biso ekanga oyo pasteur atindaki bato batia mbeli santé ya malamu tokomi mbala sima botika malamu. Au revoir.